Fausse alerte sur prétendue éruption ya volcan Nyamuragira. Ministre de la Communication et Médias a démenti Yango Mokolo Lelo et Sengali Boye Bapé que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé candidature à la République démocratique du Congo comme membre non permanent il y a Conseil de sécurité à ONU. 5e Conseil des ministres et Salemaki Mokolo Lobi compte rendu Nango Bolandango Pelelo et Sengali Boye Bapé Lisusuke. 4 déplacés à volcan Niragongo Babomi Bango na barebel ya Kodeko ba détail ya basije wana nyonso Bokolanda yango na édition ya lelo nazali na plaisir ya ko présenter bino. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé candidature à la République démocratique du Congo comme membre non permanent à Conseil de sécurité à ONU. Bas détail dans le reportage. De la République démocratique du Congo pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé candidature à la République démocratique du Congo comme membre de siège moko non permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Annonce et Salemaki Mokolo Lelo samedi 29 mai 2021 au cours de la courte cérémonie moko organisée dans le Palais de la Nation à Kinshasa devant l'ambassadeur et chef de corps diplomatique na quelques membres du cabinet pour la 3e fois de l'histoire République démocratique du Congo a se présenté pour un siège non permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour présenter une candidature en 2019, nous allons pleinement engagé dans l'aventure Oyo et très importante. Ndenge a déclaré que le président de la République Félix Tshisekedi. L'issue Félix Tshisekedi a affirmé que ils allaient avec humilité et détermination que la République démocratique du Congo a rappelé dans le monde Mobimba que a se situé dans la guerre de l'Afrique centrale. Na richesse pe population na ye République démocratique du Congo azali ko disposer na batu nyonso naturel pe humain oyo ko permettre na ye akoma moteur pour le maintien ya kimia pe ya sécurité internationale ndenge ayaki ko bakisa président Félix Tshisekedi. Et c'est qu'il faut préciser par ailleurs que République démocratique du Congo a présenté qui candidature na ye comme membre non permanent dans le Conseil de sécurité et l'organisation des Nations Unies pour la période 2022-2023. Kinshasa et l'équipe partout. Non permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous aviez... 5e réunion du Conseil des ministres et Salemaki Mokolo Lobby vendredi 28 mai 2021 par vidéoconférence. Réunion Oyo et Zalaki essentiellement axé sur situation ya Goma. Bas détail na Naomi Pila. Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 28 mai 2020. Comme à l'accoutumée, équipe Yaba Warrior Basalaki 5e réunion au Conseil des ministres vendredi 28 mai. Réunion hebdomadaire et Zalaki présidé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunion Ango et Zalaki axé essentiellement autour de l'éruption volcanique Nyiragongo au Salemaki semaine passée. 5 points et Zalaki inscrits dans l'ordre du jour. Totanga entre autres communication et chef de l'État au Zalaki ko porté essentiellement sur situation au Zalaki ko Salema na Nord Kivu précisément na Goma marqué na éruption ya volcan Nyiragongo. Wuta samedi 22 mai. Chef de l'État Azali très touché na drame Oyo. Selon compte rendu à porte-parole du gouvernement, président de RDC a signé le gouvernement va redoubler l'effort pour la meilleure prise en charge de la situation humanitaire et a exhorté le gouvernement à poursuivre l'effort pour préserver la sécurité et bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. Le sous-président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie où ils allaient dénoncer la population du Nord Kivu. A formula qui dit sous-veut, il y a comme un gouvernement qui crée véritable service public, il y a protection civile, et prévention, il y a des catastrophes pour nous permettre la République démocratique du Congo, il y a un cadre approprié pour permettre des précautions en amont et orienter l'intervention sur le terrain en cas de catastrophe dans l'avenir. Na o état les risques o peser sur la Kivu
Félix Tshisekedi a chargé ministre ya hydrocarbures ya kotia nyonso en œuvre pour na kokota en contact na ba opérateur pe ba expert pour na ko lancer ba travaux ya dégazage ya lac Kivu pe golfe ya Kabuno. 5e conseil de ministres o elobelaki pe évolution pe bilan ya ba opération na 2 provinces sous état de siège na période allant du 21 au 27 mai 2021. Ministre ya défense nationale atalisaki que nyonso ezali kosalema malamu pe bilan ezali jusque là très positif. Ba force armée congolaise bazali sur terrain ko neutraliser ba rebelle pe bazali ko récupérer mabele o ezomaka na batomboki. Nangambo na ye, ministre de décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a zongelaki situation ya éruption volcanique pe situation ya bozangi maye. Awa na ville province ya Kinshasa asengi que solution moko rapide ezoma po ville province ya Kinshasa ezangi maye wuta tango molai. Évolution ya pandémie COVID-19 na RDCP lobamaki toujours na cadre ya conseil des ministres oyo ezongelaki a revue ba question d'actualité nyonso oyo ezali kotungisa bomo ya population. Réunion hebdomadaire oyo esukaki na ba orientation pe makanisi ya malamu pour que mboka ekende liboso. Rendez-vous mosusu ezwami vendredi prochain wapi équipe ya ba warrior bakokita lisusu pona kosolola pona oyo etali mboka na biso ekende liboso. Kinshasa et l'équipe partout. À l'indicatif, 4 personnes oyo bazalaki ba déplacé par rapport à éruption ya volcan Nyiragongo bazalaki kokende na bilanga pona kozwa biloko ya kolia ya mabe ezaliki bakutanaki na ba rebelle ya Kodeko pe babomi bango bolanda reportage oyo. Tension ezalaki vive mokolo ya lobi vendredi na tongo na site ya Drodro à plus ou moins 60 km na nord ya ville ya Bunia. Ezali bongo na territoire ya Djougou na base ya ba déplacé oyo bazalaki ko exprimer kanda na bango suite ya meurtre ya 4 ya bandeko na bango oyo babomaki na ba miliciens ya Kodeko. Ba victime bazalaki attaqué alors que babandaki kokende na bilanga. Bandeko oyo bazali ba déplacé bazalaki au nombre ya 4 p bazalaki surprise na ba miliciens ya Kodeko alors que babandaki kokende na bilanga pona kokende koluka biloko ya kolia pona survie ya bango pe ba famille na bango oyo bazali kofana na site wana. Incident oyo esalemi na village Njaza 2 na groupement Usha ndenge source locale moko atalisaki. Société civile azali ko lancer cri d'alarme na endroit ya ba autorité militaire oyo bazali ko diriger province na cadre ya état de siège. Balobi boy. Tozali ko senga na gouvernement militaire a lancé ba opération ya grande envergure pour na ko traquer ba assaillants oyo bazali ko tikate ko lelisa territoire na biso ya Djougou ndenge alobaki Jean Vianney Ngues président ya société civile locale oyo. Ba village ezali ko continuer kozala attaquer na ba miliciens ya Kodeko na territoire ya Djougou alors que ba FRDC bazali engagé na plusieurs fronts depuis entrée en vigueur ya état de siège les 6 mai et les qui. Ba opération militaire ezali intensifier pe lisusu ezali ko permettre na ba kondio bazali ko gérer armée ba reconquérir une dizaine ya ba village na territoire ya Djougou. Kasi esuki wana te 6 civils lisusu na kati bango nyonso bazalaki mibali babomaki bango na butu ya lobi vendredi 28 mai na attaque moko ezali attribué na ba rebelle ougandais ADF esalemaki na village ya Kinyanti pembeni ya Rogeti na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na Nord Kivu. 2 misusu na kati na bango moko azali mwana bango nde bazoki makasi. Ba victime oyo bazalaki exécuté par balle pe na kondimela ba témoin moko ya bato oyo nyonso azalaki calciné et salemaki na 23h heure locale selon habitant moko ya Rugeti oyo aserandaki na esika ya drame oyo salemaki na tongo ya lelo samedi alobi ke bato oyo babomaki bango oyo bazali ba habitant ya Lume oyo bakendaki na bilanga na Kinyanti bakampaki na bilanga ya Kakao tango ba assaillant oyo bayaki ko repérer bango ndenge a explikaki na presse locale mokolo lelo samedi na tongo mwana molo Rupande. Population azali ko s'apprêter pour na ko acheminer banzoto ya ba victime oyo na commune ya Lume ndenge abakisaki même source. Ezali deuxième attaque na région oyo na intervalle ya 24 heures après attaque oyo et ces soldats qui na 5 morts na village voisin ya Mingende na soirée ya jeudi eleki. Ba kondibo chama ele pour situation oyo ezwa solution Kinshasa eleki partout.
Rumeur moko esokilaki mokolo ya lelo sur éruption ya volcan Nyamuragira alors que ba expert bakende kuna pona ko vérifier information oyo ezali ya lokuta awa Naomi Pila azali ko pesa so ba détails sur démenti na yango na ministre de la communication Patrick Mouyaya. Contrairement à la fausse rumeur au Tamboli Moukoyalelo samedi 29 mai sur prétendue éruption volcanique ya volcan Nyamurangira au le Bamaki que lave et bandaki ko coulé na zone moko non habitée au sein ya parc Virunga. Ministère ya communication et médias a démentir nouvelle yango na koloba que avion ya reconnaissance et survolaki na zone nyonso ya volcan wana pona kotalisa ko aucune éruption ezali constaté. Alerte yango et salemi ezali plutôt intense activité à carbonisation et bois en charbon o ezalaki kopesa fumée yango esalaki que batu bakanisa que ezalaki activité à volcan na boye abengi population nyonso ya Goma pe aux alentours na Kimia. To rappeler que ville ya Goma ezali sous panique wuta dernière éruption volcanique ya Nyiragongo samedi 22 mai, il y a plus de 30 morts et causé déplacement. Il y a plus de 400 000 personnes. Le séisme est au na ville ya Goma kasi selon observatoire volcanologique de Goma Nyiragongo ezali sous na magneté donc ezali éteint kasi ba lave o ezali ki na se na dele nde ezali ko sala ko ba tremblement de terre et koba ko sale makasi esengela ki kaka population et évacuer lieu pour ko batela bango Kinshasa eleki partout. Chaque le 28 mai, il y a la journée mondiale, il y a hygiène menstruelle, bah détail awa, Naomi Pila. Communauté internationale et commémorera chaque 28 mai journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. Selon Baïti de Salema na Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Afrique, 66% des jeunes filles disposent de la bonne information sur menstruation. Yambo yako confronté na première règle na bango. Yangonde et rondaka expérience wana négative peut parfois traumatisante. Même source elles ont indiqué que na continent africain, une fille sur deux na âge de scolarisation a s'absentaka régulièrement à l'école na période de la règle naye. Diffuser information pour la permettre la communauté en général peu communauté scolaire en particulier il y a communiquer peut échanger sur amélioration peut gestion et hygiène menstruelle journée en gros ezali peut interpellation à l'autorité pour la étali études primaires et secondaires pour pas améliorer infrastructure sanitaire dans le milieu scolaire na but ya augmenter fréquentation scolaire ya ba fille et participation na bango na école même na période ya ba règle mbela epesami pe awa na ngambo ya ba parents oyo bazali na responsabilité ya kotangisa ba jeune fille comment se comporter na période ya ba règle. To rappeler que menstruation ezali période au mois si asopaka makila sima kosala un mois sa ko féconder au ville oyo et pour la capé pasukaka chaque mois soki mois si akutani na mobilité to pe ajuize mité exercice et ça les maka régulièrement pe chaque mois na mois si nyonso yango nde ebimisaka makila o babengaka règle. Kasi pendant période yango ezali conseillé à kosalela ba serviette hygiénique de bonne qualité o esengeli ko changer ce qui est tondi. Ce qui serviette hygiénique ezali te jeune fille okoki kosalela ba linge oyo kobanda kosokola malamu na javel pe ko sécher na moi yambo ya ko repasser avant utilisation. Na période wana esengami mwasi asokola plus de 3 fois pour éviter ba odeur nauséabonde causée na ba règle et éviter kotikaka ba trace ya makila na passage na yo c'est-à-dire na mbetu bisiko la kala ba drap na toilette attaque na douche jeune fille veillez toujours sur ndenge ozali kozwa soin na yo en cas ya ba douleur atroce contacter médecin pour na koyeba nini kosala komela kisi limelela te po ezali bo mwasi na yo pe avenir na yo Keba contacter Nuki médecin. Choix ya journée le 28 mai ezali pour le 28e jour ezali durer moyenne ya cycle mensuel.
soit la journée le 28 mai ezali pour le 28e jour ezali durée moyenne ya cycle menstruel ou ezali bongo normal. Mois de mai et ponamaki lokola 5e mois ya année pona kozala considéré pe image ya durée moyenne ya ba jour ya règle, c'est-à-dire règle normale et diraka pendant 5 jours. Kasi ekoki kosala 3 jours to pe plus. Importance ezali lolenge nini ozali kozwa soin na yo pe ozali ko indisposer batu bavandaka pembeni na yo te. Oyoki conseil, un bon entendeur, Saline, Kinshasa et l'équipe partout. Première chaîne d'information, on continue à Lingala, KNB News, à Chelibino, chaîne qui tourne YouTube, Oyo. Beaucoup d'informations, à Ndenge Ndeti, Awa. Vous avez déjà l'émission Moko Kindoki Politique avec Naomi Pila, Oyo, et vous déjà en ligne, Bolanda, vous s'abonner, et bien les pots, Awande, vous aurez vraie information surtout, Bilengengeli. Oui, Yangwana, Namanova, que dans la situation Oyo, on n'a même plus besoin. Il y a benga sous état de siège sanitaire. Non, parce que déjà, dans l'état de siège, on prend des mesures particulières. Les lois, en tout cas, dans la Longonia, dans l'administration militaire, il y a Ndima Constant, gouverneur militaire, qui est vraiment anticipé ma camp. Mais au moins, les problèmes de l'habitude de la case, il y a intervenir. Les lois, tout un problème, il y a dégazage. Il y a gaz méthane aux Anlakiv. Au Yébiki, Bamboka Netiba, Cameroun, avec l'Aknias, il y a eu des millions de gens qui ont perdu leur vie juste pour l'explosion de la gaz. Puisque le gaz, depuis Kala, le contrat est Salama, Banane, mais jamais en 2014. La société Moko est gagnée qui a marché. Mais Bazol Coca-Cola, puisqu'il y a deux problèmes différents à la Kiv. Ce qu'on peut savoir, c'est que la vie soit fait. Pour la géographie à Goma, Nyiragongo, et les Likolo, Yangomba. Alors, ce qui l'a fait, il y a une pression mini. Et que traverser l'aéroport et que traverser Goma, finalité, et les lacs Kiv. Or, avec les effets sismiques et risqués, et les effets de gazouane, Yango n'a pas gouvernement que dans le cadre toujours d'anticipation, il faudrait que dégazage, il y a zone wana, on va bien baie de sac. Baloka Kostalango d'une manière accélérée puisque ceux qui écoutent naba voix oya magma oya est risqué et bon des millions, je dis bien des millions de personnes puisque et qu'on s'arrête que la place en Amérique même et que même comme ma population est dans le territoire Yakale qui est voisin mais dans le sud qui vont exterminer bisogno sokolo parce que gaz ça mon peuple attends la masque au empêcher la côté il y a on a vu qu'il y a vraiment urgence pendant que tozo ko lelo pour la ba kambo ya ba phénomène naturel mais ba problème dans nano auto yebi exploitation de gaz méthane dégazage il y a gaz aux à côté à baie de sac et salama pour éviter le pire. Kala toyebaka travail manuel ezalaka misala oyo mwana ko kosala maboko pona ko permettre ye à développer ba connaissance mususu kasi na ba école ebele lelo travail manuel et comment nango makambo ya mbongo awa Hervé Zakana na Naomi Pila ba pesi ba détail. Kala toyebaka que travail manuel ezalaka pona ko exercer bana na misala ya maboko pe ko susciter bango esprit ya créativité pe innovation. Travail manuel ezalaka mingi kosala kombo koko na nzete to pe kosala figure moko géométrique na aide ya carton donc esprit mingi ya créativité. Autre temps autre mers lelo oyo na ba école ebele travail manuel ezalaka lisusu te et comme ba savon ba papier hygiénique pe misusu kutu ba koma kosenga ne bana mbongo na place ya kosenga bango basala travail manuel to mosala ya maboko na yango motuna etunami lelo koyeba ke soki comportement ya kosenga ka bana biloko na place ya ba travaux manuel ezali malamu to mabe comportement aneza mabe po biso toyebi banda kala banda bakoko na biso batika biso toyeba ke travail manuel tango bana basara na classe lotomu kombo to mopiko ya koni basenga mbongo te sikoyo ngana mona ke tozokende na ekola yango nyonso tozokende na kimiyibi
nde tokende nango po travail manuel esengeli bosenga bana kombo to mopiko ya koni mbongo te po biso baapparat tozonyokoma tala baapparat tozonyokoma mbongo oyo bazosengasenga bana epesa biso posa tokende koyibaka na minute oyo bapapa baza na misala te misala eza te biso bamama nde tozali soki obimi ntongo okei koluka ya bana kolia biso moko tokomi bapapa tokomi bamama bameso oyo basala bongo batika kosala yango travail manuel ezopesa maka travail manuel eza kosenga bana mike mbongo te po bana bakoya koyibaka bamama bakende kopesaka bango ata boîte ya crête soki mwana ye na boîte na ye ya crête ya bien eza travail manuel otieli mwana point na ye ebele mpo ye aye na eloko oyo ekosunga baninga nyonso mais ekomaka eyaka na mbongo yango oyoka ndenge bazosenga mbongo ya kombo te ya paquet moko ya carton moko ya crête te mbongo oyoka mbongo akende osomba lipapa to pièce elamba est-ce que ezalaka bongo parce que mbongo ntango ozosenga mwana mbongo mpona mwana ezotinda ye parce que mwana alukaka mbongo te parent moto alukaka mbongo ekotinda ye soit akoma bisengasenga abanda kosenga ntango parent na ye aza na mbongo te akosenga ntango oyo parent na ye aza na mbongo te bazosenga ye akoyiba nde ezodétruire éducation ya mwana comme conseil ata toyebi ke l'état na biso azofuta malamu te mais ntango olingi mosala wana sala yango na ndenge ya malamu oyo ezosenga mpona mwana kosala sala yango e répondre na éducation ya mwana mpo lobi mwana mpe ayeba ndenge nini akoki kotambola eya kitoko te mpona ntango biso tobanda kotanga banda tosenga biso mbongo te ezalaka baotinda oluka mema kombo mpona travail manuel ou bien bamema lichette bomemi lichette boke place moko bokati bamatiti na école bien asime école c'est ça totosala bongo mais lelo makambo wana yala sute comment fo batinda bana bapara bopesa bana mbongo bakenda kofuta bango travail manuel yalaka mbongo te bazonga na rythme makala tozonga na l'ancienne mode tozonga na l'ancienne mode ndenge ezalaki na kala travail manuel matiti eza na lupango na l'école bobisi babale bokomboli bao babale bata na bakombo batokombola wakokombola kombo eza te azwi lichette akati matiti travail manuel ngwana mpona mbongo batika ya bien te tala vite omene naona kisasa awa nga parfois na simba moi 100 francs nga na kopesa mwana travail manuel bongo voisin na nga simbaka 100 francs te bon ozomona te ntango mwana kopesa travail manuel te apesi mbongo te bachasse mwana na école te batika ya bien te tozonga na ancienne mode. Chaque enseignement est contribué à Kanaboyebi to connaissance ya mwana pe ekoki ko servir ye na avenir. Travail manuel ezali moko ya enseignement ekoki ko éveiller sens ya créativité ya mwana. Ko travailler na maboko ekolongola mwana paresse pe kosunga ye a utiliser capacité na ye ya ko innover. Toko singa kaka na bekol ba revoir manière na bango ya kosalela makambo pona kosunga bana na avenir. Ya kosinga ka bambongo ba savon kitoko te ezo faire perdre même sens ya cours ya travail manuel. Sens ya responsabilité ezongi pe na ministère ya enseignement primaire, secondaire pe technique kosenga bango ba revoir lo lenge nini makambo esengeli esalema pour enseignement nyonso et contribuer na avenir ya bana pe sunga bango lobi bazala bato. Kinshasa eleki partout. Magazine KNB te réfléchir na sujet oyo bana basi mingi lelo bakoma soka uti kozana mobile na ye et qui apesi quelque chose pour la transport topé mon bongo ya poche à vérifier ngo kaka sur place na mission mobile na ye biso magazine KNB to kitaki micro na terrain pour na kotuna population est-ce que comportement oyo ezali malamu Peggy Ilunga na Nomi Pila ba pesi ba détail. Tolobaka tango nyonso ke mbongo te nde ezalaka base ya bolingo. Relation amoureuse ezali basée sur bolingo. Oyo batumi balé bazali ko partager ba objectif pe décision oyo batumi balé bazu ya ko cheminer ensemble. Kasi par manque ya ba valeur ipe pauvreté lelo oyo na ville province ya Kinshasa ba relation amoureuse mingi et comment basé sur mbongo donc mobali il faut apesa ka mwasi mbongo po azala na ye. Le pire est que ba fille mususu ba koma ko sangisa 2-3 garçons ndeti kaka ba font en commerce. Yango motune tunami lelo oyo est-ce que ezali normal que moi si a contact mbongo oyo mobala pesiye na misu na ye ndeti kaka ezala kinyongo. Papa, ma bête,
eza mabete nga na kotanga po mibala lelo bakoma ba frapper a peso mo nga finyo mo no se da ka ki mwasi malamu ke na mo boke mo soit pesa que dollar bikoro soit pesa que bambonga ba franc bambonga ba papier papa nga na otanga nga na ndenge mabete po na nga na kotanga nga ko lianga 3 points tani 3 points ndeni nga tanga na nga ye nga ba na tanga ka mibala na nga so confiance mibala te po nga na tanga ka na kotanga mama na misu na mama na tanga ngo papa na tanga so na chesi 100% mibali o ba pesa basi bambonga bien baka 80% batika baba frapper yango basi bafongola na bango de misu to koma so tanga faut compter boso ya compter ba monter PCND boso ya kwati ba safa na kata ba ndeni mibali bakoma ba escroc il faut compter pour ba monter mbala PCA a compter te poani il faut compter ngo mabeta ko compter na epe peut-être mbonga ngaka pesa asomba mo eloko siko mbonga ngo ya compter ta zuka tena god ake kuna eloko ngo tona pour mususu a faire faire mbongo boye mbongo ekoka te mi babzo na pesa 500 keso mbela lipa ya bika ka 500 tena god mais ok le ngo suma lipa bo fongola boye ngo 400 bon a faire faire ndenge mabete comportement ya basi ba kontaka mbongo ceux qui mobala pesi bon eza bien te ponanga eza bien te par rapport à ni au moins tant tout ça la relation il faut tous akana ba confiance déjà après ça mon que tu belé vous êtes en compter na ndako devant mon tour compter bon ezaka propreté na moi c'est moins sérieuse tu vois na sens où on a donc ponanga vraiment eza propreté eza bien te tout ti capo eza bien te par rapport à ni au sala on a mis sur mon mais donc accueilli o ya kotisi na mutu oyebite omoni respect valeur to dignité baso mbarate donc yo moko mi pesa respect avant mutu pesa respect c'est ça pona ngai basi ya bongo eza manque d'éducation moi c'est autant mbongo devant mobali te so apesier bazwa mbongo te na poche okende kotanga yango esika kozala yo moko eza conseil kopesa na basi oyo baza na ba comportement wana ya mabe wana batika yango tant ozotanga mbongo devant mobali eza ko justifier opesinga mbongo moke alors batika ba comportement wana eza malamu te kilokoso akotanga bongo mpona nini palo banola réclamer ke mbongo mpenga eza moke wana ezaki moyibi batika ba comportement wana mais webi baétude wana nakamoko tuti bosala yango nakamwe makasi ekobela opesa mutu mbongo mutazwi abandi kotanga ondelo wabomisaki mbongo ozali na niongo na ye ata baka na bapasi toyebike baka na bapasi bapasi yango mpe fo kobombaka devant mobali bango babela bango baolakisaka bapasi na bango devant mobali nyonso tandis ke mobali so azali na programme ya eloko moko kosala mpo na ye akosala yango osi te na baacte wana otanga mbongo esalaka biso bien te ndesi nga na koyebake napesa mbongo wana eza moke yaka otanga wana donc eya propre te bon basala lokoso ya bongo mpena conseil na kopesa bango bando tondaka na baeglise bando tondaka na baeglise mpona mabala bando tondaka na baeglise so bakontinue bacomportement wana mpo bacomportement wana eza bien te ndeko mwasi yeba ke bako respecter yo to bako peso valeur soki yo moko ose respecter relation amoureuse ezali business te mobali pe azali ONG te po azwaka yo en charge na période ya camaraderie to pe ya chérie to période ya fiançailles akoki kopesa yo ba cadeau mais azali obligé te ya kozwa yo en charge soki ozali na posa ya mbongo luka mosala créer commerce kasi kokanisa te ke mobali nde akolongola yo na pasi po vie ezali complémentarité 21e siècle oyo mwasi akopesa mobali pe akopesa yo lukaka bapesa yo opesaka nini soki kaka sexe yeba ko basi nyonso bazali na yango kasi mwasi nyonso te nde avandaka na libala oyoki Kinshasa eleki partout. Merci pour la fidélité et confiance. Vous allez continuer à couper ça na KNB News, première chaîne d'information en continu à Lingala, où vous allez conformer d'une manière très professionnelle. Merci pour vos accueils belé pour Hollanda édition à mon collègue le samedi 29 mai 2021 où Nazaki na plaisir ya représenter bino yango na caméra où vous allez komona Hervé Zaka awaboye peki ilunga pe boyebi exercice oyo mutasala yango kombo na papa Timothée Kaembe o azalaki na régie. Merci na rédaction ba warrior o bazali continuer ko sala musala kitoko sous la coordination ya Yemoko Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga. Tukutana miko ezali koya. En attendant Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Magazine.
Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki